BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Joyeux Noël à tout le monde, partout vous êtes, dans tous les 4 coins de la planète. Je vous souhaite déjà joyeux Noël à tous les abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. Merci pour l'endurance. Merci pour la patience. Merci beaucoup mes amoureux, les amoureux de Bibiche Mbombo. En tout cas, abonnez-vous, partagez et cliquez à la cloche de notification vraiment. Et que ça la biso vrai kito en tout cas, vous likez, tozana bino toujours awa. Comme vous informer, c'est mon souci majeur. Toujours à la pointe de l'information. Et on a toujours na ya pembe na bino ponga na bino to panzanteke tolobi likambo to komisa tina sukate. Hier, j'ai reçu des appels de menaces concernant un sujet oyo to bébé so toujours diminué au milieu du village pardon to le ba ngata mamuto linga to maquiller vérité te lukuta to la sa lukuta maquillage te voilà Tolberga toujours sujet à Axa Olangi na Kevin Kasea toujours maman bimisi babor a kundoli babor en tout cas maman Moussala Malamu en tout cas félicitations à toi Moussa Lozo Sala malgré ça ba risque belé bat bazo benga boke bisa mamu mesho ezate mamu tellement ça rappelle teti bino bobi mamu wana te a teti makasi donc atika te donc yeso ka lobili comme il faut ça lango en tout cas vraiment félicitations à toi maman parce que j'ai reçu aussi des appels par rapport il y a bien bazo ebisanga par rapport à mon papa monsieur tout ça qui n'a donc voilà avant ça nous souhaité pardon joyeux Noël na bato nyonso ba Olanda biso bato nyonso bino bat bozana bandaku joyeux Noël à ma famille ma maman la Astrid joyeux Noël à Mary Sarah Grâce Josué Rebecca David mais maman pasteur Nada joyeux Noël Rebecca Wachini il va ba témoin ba fêter joyeux Noël te joyeux Noël à Sandra Kena joyeux Noël à Lydia Siama joyeux Noël à Jojo Tumba joyeux Noël à Léa Yoa, joyeux Noël, en tout cas, vous êtes tellement nombreux. Mr. B, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à David de Kalombo. Donc, vous êtes tellement nombreux. Joyeux Noël à tout le monde déjà. On se prépare déjà pour fêter un nouvel an, donc, dans les seigneurs. Donc, Tokozala toujours, Tokomon en a toujours, na 2021. Voilà. Et puis, merci à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui. Et mes condoléances à tous ceux qui pleurent. En tout cas, we are together. En tout cas, we are together. En tout cas, je compatis avec tous ceux qui pleurent. Je perdis une de mes sœurs. Donc, Azaki, vraiment, une connaissance, maman Angèle. En tout cas, paix à son âme. Après ça, on va conseiller belé na vie. Donc, lolo tozo loba maman Angèle azate. Donc, maman Angèle lobi Noël a fait qui na frigo. Na morgue, en tout cas, ça fait très mal. Si tu as vraiment le souffle de vie, il faut seulement dire un merci à Dieu parce que tala kakabato ba koufi to l'équipe on est l'autre côté ça me fait très mal mouton na be makasi donc on a fête ah alors koufi à la veille à ba fête en tout cas ça fait très mal voilà mes condoléances que son âme me repose en paix voilà car concernant si j'ai il y a maman Axa Olangi parce que c'est déjà une maman parce que Azaja na couple Azaja maman responsable parce que c'est une servante de Dieu sujet oyo hier j'ai reçu des appels bazo benga bona invité bengi ngai en tout cas bino bozo baby sa réputation il y a ministère en tout cas bengi balobi ma benga bi oh maman je vous dis baza ba maman bon mais sa réputation bozo salbe point nini ngabi maman réputation est-ce que réputation on a zo baby sango par rapport ya nini est-ce que ngane na zabo ngana ebe Kevin tonga na zamu teliboso na publier Kevin c'est même pas moi boke no ko tuna mutu a publier ki to boke no ko tuna mutu oyo boke ko tuna yemoro Kevin mamwa sali po sala ke ebana ba réseaux sociaux boke ne pas laisser que boke no ko tuna eloko ni etina ke abenga media bo benga mo menacer nga point parce que biso atolo ba vérité en plus est-ce ngana mutu liboso ngana osala ngana mutu liboso nazo sala be mission oyo mais c'est la vérité on est la vérité ngana sali nini eza vérité tozomona et ba preuve ngana tozomona
C'est la vérité. Bon, à la niveau autocomi. Il y a ma national, bon, mon qui va révélation à Bimisi. Bon, mon qui va révélation à Bimisi. Parce que, laissé à Salinzembo, il y a des commentaires, non, en tout cas, Makambo, on est à Salinzembo, et Zoko Maloko la aventure. Laissé go atikana afan na neko maloko aventure. Papa ba mona loko la eza comédie morazo sala. Non. Aza choqué. Elle exprime. O eza na kati ya motema na asala tanzembo parce que nzembo na koyoka ngo na yoki chair de poule. En plus chair de poule ngo esalinga mupanzi moko. Donc mona o mene AVC sala. Donc chair de poule esalinga mupanzi kabolinga katikata nzoto tous les esalinga mupanzi moko. Ça fait très mal. Biso toza basi. Bino basi obozo loba c'est que bino bano ba décevoir bino te obi bokuta na ba problème ma bolingo te. Mais soko kuta na problème ma bolingo moko po biso nyonso toza ba parcours na biso. Okuta na mutu moko lingo senti que non ba sali yo mabe moko existaka. Bobi comment est-ce que ça choque et surtout mutu yo lingi makasi koleka ye parce que en voyant comme ça le couple apparemment laissé Gwazakina amour makasi koleka mobali. Parce que biso basi tokena na bolingo facile. Et ba sali boye. En plus ba humilier ya communauté. Ba humilier na monde, na communauté, na ba réseaux sociaux. Bah oui, comment ça fait mal? On senti que mobile a boyo. Est-ce que Bouddha boyoka? Mobile a boyo ke bala moi si musuba sali pe mariage. Et c'est que une alliance musuna liboko. Tu es marié officiellement. Ça fait très mal. Tout le monde a bisoté, à exagérer, parce que des gens appellent à exagérer. Il ne fallait pas ça lancer, il ne fallait pas ça lancer, pas ça lancer. Nous sommes là pour se défouler. Bato bazo benga pour menacer. Que non, botika. Bo benga ndeke ve bo yebise a ko soigner koto yo place atiki ba problème. Biso toza biso ba panzi sango. Biso tozo ka news o ezali. Parce que biso ne to créer en côté, netinga na créer en côté. Dans une news ou est en actualité, né dans zolo bato lo baka vérité. Ce qui que notre biso to sambelaka. Yesu nzambe yemo za nzamba justice, nzamba za du côté de la vérité. Ma menace wane o sa biso lo côté parce que nga kuto ata bo bengenga. Aroke, nga na lo baka vérité. Parce que ta toke wapi na lo ba vérité za news, na lo ba vérité. Ce qui côté à mabe, biso to maskaka mabete. Bon, il y a Kevin. Aya ko soigner et loko ya sala il fallait asila nananu na moi sur sud-africaine plutôt l'article de comment qui manaba na bala na balé asisa na moi sur sud-africaine awa bakabwani soki akoboya ye soki bakokabwana c'est tout accueilli asa moi c'est kitoko laisser go c'est une très belle femme asa mature asa intelligente comment on a la façon donc omoni comment on a la façon azo loba oko juger muto omoni ba te belé na parce que exemple moko ba te belé ba bande ko juger Amida mais jour il y a procès la façon dont Amida a s'exprimer qui n'est sa première fois dans à s'exprimer la façon dont Amida loba qui tout le monde bazaki pato oh c'est une femme intelligente asa intelligent oui donc comment on a la façon de parler on comprend que non oh muto à réfléchir bien comment on a laissé pas si muso be sud-africain mais tout peut péta et péta au monde a boyko même en beaucoup OK non on a dimension likolo mais azana lutulu obiso ba luba to bengaka ana lutulu aza komi kitisa ana maîtrise malgré tout ce qu'elle fait mais aza choqué mais azana maîtrise Azado à moi c'est ça monter ma moi si malgré tout ce qu'elle fait. Vous comprendre. Bon et ça y est aya ko soigner na moi si na mwana. To moni vidéo mama bimisi ba preuve. Vidéo wana o bande ko solo le 3 décembre. Ngane muna salion. Ngam na salion te yemo kwa benga ki moi si na bombi alliance. A bengi moi si po so wana mwana parce que mwana wana eza mwana liboso eza makila na ye. Mwana na liboso amata kita mwana liboso. Parce que ce qu'on sait tous ces pays ici, ceux qui ont sali pour blesser Moutou, au refout tango tous ces pays ici bas. Parce que on mon mobile mobo à côté na libala combien puissant hein? À côté na libala à botakate, à côté na libala vie échangée. Même mon papa à bassi. Moi si mon robo ça mobile mon mabe mobile à laquelle est mabe. Mais oui,
Parce que maman boy soki osali mabe mutu o choqué mutu na nenga boy so mutu la kelo mabe e ko zoyo eza malédiction avec cause. Mais oui, malédiction avec cause donc ezoaka parce que eza en effet parce que eza en effet ezoaka. So maman boy laissez go na masoka zape basi musu baza mutema makasi. Ako zoape à laquelle peut m'abe oui et simba parce qu'on a de preuves biso tozo lobela par rapport à ma preuve au biso tozo mona par rapport à ma preuve au toza nango to moni ba vidéo to moni ba document que baza marié officiellement to moni ba parents ba utaki kongo mamlobe bimisaki biloko ba benga biloko bintu bia kweshi kwa mai donc biloko kwa makasi parce que ya lobi bibishi ngana ya boete ngana ya na ba preuve vraiment ba preuve tangible yango wana abimisi Yé moko kolo de c'est parce que yé moko naza kolo de c'est aoye la biso kundula ba biloko biso pe to zoarate to zui to analyser to sali ba commentaire to lobi sko pani mobenga bo menacer ngai bobenga bo loba po ba insulter eza sens te eza na sens te nga na osa musala na ngai biso to ba ba wera kutu ne ba zabu to lobela bango ba kofi olomide to sala ba critique ba fali to ça ba fali lobi ma be faire lobi boye kota ya nini lobi boye tozo lobela ba ba faire ba benga biso to ba fan na ba benga biso ba menacer biso te pourquoi ça c'est une servante de Dieu o ngai na mona dans na mona parce que moi une fois na mona sa place à Otea j'étais vraiment étonné nazaki vraiment épaté comme moi c'est Otea à la façon wana en tout cas wana na la vérité Nasaki vraiment épaté. Oh, comment est-ce que moi, azote à l'roi, mon bel à longoli, sapate, à tomboli, pas kiti. Oh, en tout cas, Nasaki épaté. Wana yeba qui est dans le bien. Soit dans axa. Soit dans le monde, est-ce qu'on m'a mbaboué. Donc, un an, c'est bien bon. Donc, on le axa, ayeba qui ayeba quitté. Mais ce qui ayeba quitté. Parce que, bah, tout le monde non, ayeba quitté. À sa victime, ayeba quitté. Mais à sa victime. Normalement, biso de toza boto abana mikito moi mukete avant na no kota na relation luka oye bana no profondeur ya relation ana le mango ta pasteur Marcelo alobi relation on s'est marié pas pour 4 après 4 rendez-vous après 10 rendez-vous après aux 8 mois c'est un mariage tout mon bal mariage non il faut ozoaton eroye ba la personne à qui tu vas passer le restant de ta vie mindele bazala soki ba lingani bah on va ça dans 4 ans 6 ans en relation on a un camarade na ya Mundele Ornelia azan na Afrique du Sud alobi yena mo bande basala 7 ans 8e année de babalani so biso na Congo za Olex ya mututa c'est bien bon c'est trop aussi 7 ans mais Mindele baza abi na 4e année bazo donc bazo oyeba na kaka bayeba na kaka abi non I have to know him. Il faut que la personne à qui on parle. Il faut que temps, il y a pas si ambition à moins. Bon, dans 7 ans, on a tout bombi comportement. Ne fût-ce que 95% est bima. Il faut y bana. Est-ce que accessoire qui tombe, il y a quoi bana na laissé go. Est-ce que na Kevin relation et bana qui gala. Est-ce que Kevin abandon trompé axe na axa. Abandon trompé axa na à notre pays laissé gona axa est-ce que ezalaki kala to ezalaki kaka do elo mo sami récemment binimo boyebi histoire ndenge leki ba o ba yebi inutile to répéter parce que ba bref yango ezo bimat o bande kwa Kevin babi que non o te famille na biso kasi ezo loba parce que sa famille Kardashian mais pour nanga mino bokisi famille na bino soni bo yokisi biso ba congolais soni boxi baba ndeko na biso ba congolais mibala ba congolais ba ndeko na biso ba o bala ba sud africaine soni ba tumsu ba bengi nga en coulisses en tout cas bibiche en tout cas botika sujet oyo parce que biso pe ngai na sana na mosi na sud africaine na fene na ndako soki kutu na mersali nini soki ayoki makambo en tout cas comme moi liboko makasi et tout pour ba sud africaine ba pesa mbongo soka lingio a pesa yo ne biso ba congolais rote ozo lingobi ke mobali fois ça te bango baza bongo te bango boko za bobimi boye bokepe bill boye na restaurant bokepe bill ya futi facture en futa ne bo pe ya bien bazara na bango soka linga o chambongo na nje akozwa ba bien na bo eza bongo ya mabepe bazali vie eza bongo alors problème la biso zanini bino bo moni makambo ya sole bimi to lani ba audio
Nana audio mo kutu na oluka la façon dont na bimisango. Ya ba maman si FMC. Ba audio ezali. Bazo ba aksa tika libala wana. Atika parce que ezali libala deuxième bureau tant que laisser bo bakabwani na nuna mobilité. Na qui 20. Asa non marié, officiellement marié. Babalani. À moins que va kosa da mesana ko kosa. Parce que to lundi une émission à mamou bazo benga Kevin azamona 31 30 et 89 31 ans aza yeko kotobi 40 ans et 35 ans. Oh finalement to ebi âge te yemonda ebi âge. Oh laisser gwaza mukolo mais za bongoti. Biso de ba congolais to longaka que non oh te faut balambala za mukolo non. To tika no culture wana. Mindele babala na robala bino no bomona te tata moko mukolo abali mwana 17 ans. Moi, je n'ai pas 17 ans, je n'ai pas maman mukolo. Tout ce qui est pas biso ba congolais za raté ezali bota la chaîne TLC na ebité biso na DSTV to benga ngo TLC ba laksaka ba bloko mo ba histoire eza nini mo ya ba engagement ya ba bloko mo ya ba fiancé ba bloko quelque chose comme ça. Au moins maman mukolo azu mwana muke Kardashian ba famille Kardashian na maman na bango wana mobile na za na âge ni amo anete. Donc c'est ça, bolingo ndenge za boy équipera na ngote. Mais elle a eu décision que non alongwa moi si na elle laisser go to boyite parce que et loko ce n'est même pas la première fois que mobile que non atiki moi si na ye aki abali moi si mususu nga grande sœur na ngai propre. Mobile ya bala ya pesa dot makamu nyonso et sili ba préparer mariage religieux. Toyoki kuna après ce qui 2 semaines et 1 mois plus tôt aki abali moi si mususu basali na religieux. OK, elle abala grande sœur nanga aki no bala pe moi si na mususu. Parce que elle va préparer religieux na grande sœur nanga propre. Aki bala moi si mususu na alliance. Bota choc hein. Wala biso to dit préparer libérer to préparer religieux. Grande sœur nanga propre. Après quelques temps, allez, grâce à la quitté, ba crise et tout, ti zamba sungie. Après quelques temps, quelques années, ça, ils acquis vraiment choc. Zamba ya pesi mobile ya pasteur. Donc on comprend les zamba longo la rabat mabe. Zamba a pesi mobile ya pasteur. Le la heureuse. Mobile en place que na libal et kufa. A comme l'occasion ya grande sœur, c'était trop tard. Donc quelque part laisser goper, quelque part c'est bien bon. Tu as mal, le sego pas si douleur, c'est bien bon. Azam moi si kitoko, le sego azam moi si kitoko, à cause peut-être pensam épargné qui est. Peut-être pas les maladies. Les peu maladies. Parce que na lana qui na live au basala qui la fois passée, alobi nenga zabo azo worried about santé na ye. Azo s'inquiéter about santé na ye. Il faut que ça teste nanu ya VIH, ya sida asala nanu peut-être pe après nenga bimaliban ako il est maladie. Peut-être pe nzambe a épargné pe ne lo moi tel cas que non à moi mon balo un jour futur na ye aime ça comme me maladie ça na moi na ah musu mabemo eko ko nzamba longoli mais ce qu'on a la façon de ya na mabe biso to loba te to loba ka bo solo na lundi vidéo moko boy au axe olanga zoloba en tout cas les filles ne soyez pas pressées. Les filles, ne soyez pas pressées et tout. Dans un repère, c'est bien mobile ya malamu, mobile Kevin Azaloko là, c'est comme papa, il parle comme papa, il est intelligent, il a beaucoup étudié. Docteur Ando, ceux qui ni non y battre ceux qui Ando ni wana. C'est bien bon. Peut-être payer pe aksa, la façon abano loba, peut-être pas yeba qui non vérité te. Pour na yé azu mobile. Pour na yé azu mobile, mais il fallait avoir le temps. À cause de la yebi mobile wana peut-être pas yeba pas 100% te jour ya d'autres nae bakanga qui est pour na nyongo ya $800,000 pas obe minok bati bakanga e siko biso ne muto to kenek o defa $800,000 wana a bozo benga pour pesa ba millions biso ne to kenanga ngam na kenanga defango bakanga ke bakata ki connexion live bando sala wana ngai siko to loba ba si je kuta ba mai kala mai ba sel nzambe ya ba mukuna kutu mosal nzambe to lobela ngakutu si ja mukuna kutu na telemi na lobi ngana mwana aseka to telemi to sali be mission na sali longo ba live to sala ka be mission siko ponya axa olang to lobate mais soki ke no mambo bibi maki to to lobate to manquer respecter to finga maman olangi te parce que maman olangi za maman moko aza servante de Dieu, on a faut respecter
aza servante de Dieu malgré oh nyonso tolobana kombo na ye azana malamu na ye mabe na ye pe toyoka malamu na ye pe toyoka wana kutu que son âme repose en paix totika mama olangi afanda place afandi wana amene reposer en paix soki ezalaka biloko mona ndenge ya mabe ozo comprendre tolingaki toujours toloba biso tolobelaka actualité tokipaka te ke oyo aza nani non tozoloba parce que bakar boye tolobaka ngo tosaka banaliste tolobaka boye. Ce n'est pas seulement ça s'adresser na batu wana. Non, ils ont battu belé bazana ka oyo. Oh mi bali basundoli mo ba ko bala. La fois passée j'ai donné un exemple. Fimo robo ka bo babala ye. Excuse babala ye. Mobile pe asundola ye. Akei ko bala mwasi mususu. Abali mwasi mususu c'est ma fille wana koka choc te azonga kongo azonga koko papa akoka choc te akota na sa mabele. Akota na sa mabele mobali wana tisikoyo azo enjoy na mwasi wana mususu ko yebisanga bakabo to lobe ronte poane soki ofi wana akufa za ndeko na yo oyoka keno akufa po mobali atika ke mobali akeno bala mwasi mususu soki eza ndeko na yo yoka ndeni et ça baka pasi mais to lobelango eza te ke to sala eza ke non to salir image ya ministère te non. Parce que ngape na yoka ba témoignage ya ministère ya bien bato bando botate baboti bando balate babali bato bazaki ba maladi babiki bani to yoka ba témoignage ya mabepe ezali ya malamu pe ondeti nga personnellement na yoka je n'ai rien contre l'église ezari église to kenaka pona ko sambela ozwi nzambe no chiliboso okoti osambela to kenaka pona mutute parce que nga lelo so nazana poso ko kende église ya mama olangi ministère ya combat nga na okende na koti pe na sambeli na zongi parce que on est ça eza boulot na eza cop na nga eza lo avocat boza azana kati ya osala musala ne justice otala te ke oleki na nga ona amoki asa corrompu oza au milieu du village ne loko biso tozo sala alors pourquoi appeler pour la menacer ba bébé nenga ko na enregistrer on menazaki na ki vraiment soupleté. Dans les temps, nous avons enregistré déjà pas kakakakakakati. Nous avons enregistré pour nous menacer. Alors, pourquoi tu le si j'ai battu nyonso les kaka ba pasteur to lobela. Papa mukula to lobeli ba Michel Bakenda ba Mike Kalambai ba nyonso ba to nyonso bima. On a parlé de ça. Et pourquoi pas to lobela te. To bebi ça imagine. Avant que bebi ça bino ne faut luka bo soigner na image wana. Bo luka bo soigner. Peut-être pas nani makambo ngo pe to ebite nzambe ye moko asali makambo yo a exposé. Bon ça dit 2020 comment est-ce qu'on a commencé? 2020 to bandi na ba bloko ya ba bloko ba vidéo o bino boyebi ba vidéo ni nazoloba. Et ben depuis le début de l'année tina ne tozo ke ba vidéo ba tozo continuer kana kobima. Eza kobima zo ko ba tina lelo. Ça continue toujours. Alors to loba te to koloba tije tina suka to yobe évolution parce que les sengo bazo kita Congo moi si mususu a congolais abimi mamu national tozo zelo parce que yenda zana dossier na maboko tozo ze mamu national aka ya koti si biso to yenda ngo live mususu ezo ya kutu déjà kala mingi te comme ça vous s'exprimer je vous aime bien na lobby trop pe na ko loba pe ka trop sujet tozanano ba maman ministère ba tindi message et puis to moni kete olangi azoboka ba jeton je vous connais je vous connais na ko bimisa ba secret na bino wa seke bino bozana mamu na bino déjà za bandaka ba oluka des sujets comment est-ce que bo bimisa mamu déjà ça te comprendre bien et ça entre bango moko ba ton ministère mamu eza po kete langi ba jeton azoboka eza ba to ba travailler na maman na bango on se comprendre alors. Pourquoi yo servante de Dieu, ceux qui moi la servante de Dieu, alors pourquoi on boit ba jeton, je vous connais, na ko exposer bino, na ibani na bango. C'est que ma mongo ya nzambango sko. Oh mon Dieu, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime, je vous adore mes amours, abonnez-vous et surtout partagez les liens de mes vidéos. Nalingi bino trop, en tout cas, on se retrouve tout juste après suite et Zoya. Merci beaucoup et bye.